Patrice Sente alinga te ko mundu muswayana abeta sufwe Patrice Sente maminya amini dina matondo we zanga ba do mwa bongo mena bossa ndisco titre mais tous les coups sont permis sauf les incites. Bonjour, bonsoir à toutes les internautes. Ça dépend l'heure dont vous allez recevoir cette émission avec votre humble serviteur Oncle P. La chaîne Abisso, il n'y a rien que la vérité. Si vous Abisso, c'est la première fois que vous avez l'émission. S'abonner, liker, partager l'émission Abisso. C'est la force Abisso. Donc voilà, Balandignon, il n'y a rien que la vérité TV. Tout ça, les lots, na plateau Abisso, donc il ne plus à présenter, mais na respect Nabino Bafan. Il m'a se présenté. Ngana bien na combo na ngai mais o ayebi pour na respect na bino il m'a se présenté. Toko ta na profondeur à ma solo na biso. Mbote papa. Oui, mbote grand P. Balandi rien que la vérité TV. Belé ba yebio mais na moi na moi boire ko ta ka tali abi papa c'est qui mais on se présenté et ça la bien. Ouais, nga c'est bien papa Mukwata Mukwabor l'artiste comédien Yamboka Congo. Donc voilà, papa Mukwata Mukwabor. Balandinho, il n'y a rien que la vérité. D'abord, merci Nenge Ondimi, invitation à Bisso. Ouais, pas. Balandinho, il n'y a rien que la vérité. Tif Bazan pour ça, papa Mukwata, parcours nae, Aouteliwap, Abimeliwap. Oui, nga na banda théâtre na bagupa quartier ka ndenge zalaka. Na bande papa Bonnet. Vient à ça lemba attends mikili ya poto na pesi ko mbote na epite so azala ka pa na mona réaction na été papa Bonnet ndem to asala ngai na bima après papa Bonnet na ye ipa takinga wa zonga simate takinga ka wa bakaneton après pa takinga na ye minjoto wela na ba vena nga pekos ba vezwezwe ba vegura ba mafura ba tadi ba mboloko tuzakana baona mitoto wela après mitoto wela ndena lungwe na emba moko Lisboy Fondation ta unasali ya sans souci nde phénomène so ba muninga a beninga na Lisboy Fondation. Donc voilà Lisboy Fondation donc au intégra groupe pour en ndeni ya Lisboy Fondation ya président biso la die sobi ko tazana pesi bambote. Oui na intégra ngwa parti ya nzembo ya die sans souci. Ta on to sali à 10 sans souci pa na vocal na ngai ndi sala que le roi de rire ayoki timbre mwana azoyimba kwa fere koto msulu kwa fali koto msulu kwa hérité yaka senga kwa chanteur njoka nde nazaki na mweloko vocal ngwezela nini vocal na saki na 10 sans amini yedi na ludu mama minya amini yedi na matondo wele minya mama Wele mama minya ozaka na voix bien pour esi na landa oyemba banzembo kikongo trop za kikongo te za moi ki yaka na imba nyoso elakisi ni nzembo ani ngelo aksana zolela ya kei matondo akufi nazolele kaka. Donc voilà, le lobby déjà interprétation, il y a la signification de la chanson dont a expliqué Bisso. Balandinho, c'est rien que la vérité basée pour ça, comment on dit Balubaka intégré groupe, il y a président de la DSOB Lisboy Fondation. Bayamba Ndengeni Kuna. Okutara Banka Baza déjà, mais Bayamba Ndengeni. Otigara empreinte Notika qui wana pour confirmer ma solo. Oui, bayamba bien pour déjà nazaki les bienvenus ne balubaka pour ezalo kola okena mboka mobwe mkonza mboka alingio ata ba chef du quartier balingio te ese oza na problème parce que mkonza mboka alingio za kwa nit na michobwe eza kwa facha lingio ese buku mesa olobanoni oh Jean Saka le bio OK va na lemba Jean Saka bio va na lemba te ko
Fatim to abe na te yo il faut va na lemba. Na lemba. Et ça n'importe te. Donc na zaidi ya les bienvenus na mto otela nga qualité. Donc na zaidi ya na protéger na niveau moko atakuto babio yo kota soki wapi donc wana ozana force okangate. Donc voilà, papa Mkwata a expliqué biso ndenge a intégra donc ndenge asala masolo na edo fachi acheo wana donc ladi esobi acheo wana donc mbolo mayo lo bate mayo bouger zate po mokonzi déjà petit mot d'ordre. Donc voilà, papa Mkwata balandi ya rien que la vérité TV baza pour sabayeba elo nini oyo salara o kangakin o batnyo so ba découvrir et pas ladi esobi elo nini identité mo bimara nango wana. Nga point luba eloko ikanga donc eza moi passe pas on dit nyonso na sala ikanga atami balega par rapport à ba pièce na sala à quoi bon pe na monaka ngo eza na ba retour na pièce moto sala ya braza boy na bosa ni babablo kango leke bele na bosa na kombo to saka isoba na braza na le pont on musuna kishasa ngana na sombi lo pango ngo ya komino kwa donc izaka bablo mo abongo mais na bosa ni disco titre mais izaka de biloko na kwa bondi na kanga kombo no izaka ni meke de welete na egoya so yena websa. Donc voilà egoya yebisa biso côté pesobe au confirmer ma solo PSOB, vous êtes toujours dans la liste Boy Fondation. Oui, nous sommes dans la liste Boy Fondation, nous avons ni na ba groupe pisco, il faut na kindini wapi. C'est la question de Natuni. Tu es dans la liste Boy Fondation. C'est dans la liste Boy Fondation, c'est que bon, ba groupe eza na ko ignorer te ondie ba ngo ba yebite mais ba groupe eza mais c'est dans la liste Boy Fondation donc il faut na ça moi ti di chou ya makasi pour na luka groupe. Mais ça moi passe na ba niveau na biso boye na ke suko c'est pas mutu et ça moi passe mais na za liste Boy Fondation ba niveau na pas des choses à leader te ko za leader c'est trop dit na za mungamba na ça est pas mutu mais na ndenge ya ba moi valeur okoke na groupe mo boye okekuta na petit moi mke abandi osalo ba buzoba po ezala arizara bongo arizara ata ne mona o ba monam lou l'éternel keba muta sente wana ngate o moni muto abetela arezaka na ba discipline ngo areza kwa armée ezaka te ko art chrétien ou art profane nenge de la foi sala théâtre pasteur de la foi ne pe lomba sala théâtre nenge bodo sala théâtre ne kale ba sala théâtre ezaka te ko art chrétien art profane ezaka te donc arezaka art. Donc voilà arezaka art papa na biso ndeko na biso grand frère na biso wasala msala kitoko nalobi torochao na kinso tobito chayo torochao kota ba humoriste o torochao koteni mais ça déjà humoriste confirmé groupe ngana za eza groupe ya ba humoriste naza déjà donc naza déjà humoriste écoute avant na sala ba makamunyoso naza humoriste ata Jackie Chan naza humoriste ata ba Chic Norris ba Van Damme baza humoriste yo no tala film Commando to seki beno tala film Rambo to seki donc moi le lobi tala film Commando to seki yo muto vanda pembe na pa Mkwata to seka donc ngalo na pembe na tikeli au micro 10 secondes car na pembe 10 secondes car na pembe na pa Mkwata fona seka iyo nzambe nanga na dikolo dikolo yozali yoka dibonderi nanga nzamba zalaka dikolo banshi bazalaka dikolo alizilwa tatu izilwa mamu qui service express et si la raté. Donc voilà, je vois déjà Moussa Kansa et Swag même Babi proche ya Fali pour passer qui makasina la maman présidente depuis Paris Mimi Chikeva 1000 chèques mami je te salue de loin donc voilà papa Mkwata donc on a un fan numéro 1 donc sonara comédien ngana luba ou inspira nga makambo ebele pour na bike osala musala na obia donc ba félicitations ebele vraiment. Ah merci Mageto
fallait abengi ngate. Sujet on a un côté à côté. Sujet on a un côté à côté. Donc voilà, papa Mkwata balanino il y a rien que la vérité. Vu que tu as chité na suka émission na biso. J'espère que oyebi nada master. Oh nada binanga na yebete. Koyoka ndeko na yo ya mobali po leki na ona ndenge ya musala baninga kaka ya théâtre ndenge zolo ba mana ba réseaux sociaux ba bwakeli maladie. Tu ozo jijango ndenge ni papa Mkwata ki mtema mabe o ekomi na monde ya théâtre ko tshela na ba poison ko bwakela na ba maladie bozo welela ni papa Mkwata. So no bi ko bwakela ou ko tshela na ba poison na ba preuve te menga na moni directement maladie. Na ko lo bateke o ba bwakeli to ndenge ni non. Eza maladie mutu nyonso abelaka. Kete même maladie o ya beli eza pe na mutu mona kwe moko boye aza pe na maladie wana. Kete mutu mo na kwe monde kono yo kasika maladie o nada beli eza ka yemo na monde entier. Eza pe na mutu mo na kwe moko pa na maladie ana mais eza maladie yaka mbango mais esila malembe. Toyebi à partir ba prière so eza ya ko bwakela et na mutu aleki nzambe na ko bwakela te. Donc nzambe so ko ba bwakela yo aux sauté. Donc avec Dieu nzamba osala ayebi likambu soki eza mutu abwakelaki ye eza kutu na efe moko te tomoni yango me esila mpe ekoleka nango bato ebele babela bamaladi ya badanger babika mpe bato ku bazala na bato yoka batémoignage mutu akufa alamuki mutu aza na sida biki mutu boye mutu azala na corona bika. Donc eza maladi lokwa maladi nyonso nzamba osala esila nango. Tozo prier, tozo batu ata biso to prier bandeko ba fan na biso pe o baza mwa libanda bazo sambela nzambe a oza guéri au nom de Jésus. Donc voilà au nom de Jésus nada master koto zali do ba bon guérison nzamba o chalo boko nao papa Mkwata to komo ki pratiquement na suka émission na biso to se voiler fasté na mon théâtral boza na keto makasi. So total na tango ya kala ya ba papa na biso na tango ya ba so na zongi vivement na tango wana na botem na mtena roza ata na ba inane na tango ya ba il y a un groupe salon balagi na bolingo mais par rapport na ya bino bolinga ni vraiment te c'est dit à quoi papa Mkwata yo zalaka tan ba groupe salon bazana bolingo ouais na zalaka na bana omona président masumu bando zana ba tina zana zana ba misona na tchengo bio sale misona nani o nani inga obanda musuzo yoka tokolo baka teke mabe bazala pe na ba problème. So landil ba ona kacho yoka pe emo masasi na elombe emo pe za ibenda tika eza eza église te mais eza te ke ndenge komi lelo ya ke bozana problème na muninga ole esuka ka problème onde ekomi na makamba momo lili bien ya kosala muninga mabende eza mabe mais eza na mukile bandaka na ba problème so mukile za na ba problème te mais yesu babaka ene close te. C'est mon qui les a un problème, mais bah histoire au Toyoka ko Babylone, oh bana Israël, na ngomba Égypte, mais ça a raté, mon qui les a un problème. Bah problème is banda nzamba sala moki. Taka nzamba sala sata mais sata soit problème na nzambe. Nzamba a créé Adam na Ève, mais Adam a besoin d'un problème na nzambe. Donc moki les a bon, c'est tout ça mokili, tu vas nous aka bien tu vivras bien te. Tu vas nous avoir un problème, mais il faut que vous orange un problème. Donc voilà, expliquer bien clair. Donc, tu as quelqu'un a des questions pour la clore émission. Papa Mkwata, habillement na yo oyo. Pourquoi on prenera habillement oyo? Donc, ça avant dernière question dans habillement oyo la taka o banda o bandi lupemba, banda o bandi flèche na oza likolo. O la taka kaboy. Ilamba o ebe barate, to ilamba o eza bilamba mo ba commande. Ba epsa yo il faut la taka ngone église moko boy. Eza bilamba makambo o ba pesa rabino to nene. Expliquez biso non pourquoi ka habillement o. Tout le monde a vite à beta match. L'obé a vert noir. Mais à ta vert moussou moi noir et côté na kati. Bino ezalaka habillement o eza makambote boy. Eza makambeni. Eza yo ndo sa émission boy. Oza peka na habillement. Eza ko ya na lati bilamba trop bad boy kan finalement mabile on a fait émission mutakala. Ba ni na zana bilamba trop bad boy kan ta mabe non. Eza teni, eza art. Eza lokola oloba aucun rond-point victoire oloba o ba o victoire banda to ando mona rond-point victoire ezalaka mutu moko boye
acha maboko likolo bien que na échangeur échangeur ko peneta na ba kisi bana to yeba ngo to mona ka lumumba telemisa loboko chaboy c'est que à travailler à biso non eza art eza kana ba forme belé donc mutu mususu akosa art nika apona habillement mutu mususu akosa art nika apona beauté mutu mususu akosa art nika apona coiffure mutu mususu akosa art nika ka pour tant mususu na chaussure donc art ezaka mutu na vision ya c'est la art na. Donc voilà, on a des questions, tout cas, une question, mon dernière question, nanga ezali, papa Mukwata, oza pembeni ya président Abisso l'a dit esobe, mais nanya mima on nzonzingi, dolo comme nzonzingi, ba chaîne nyonso batala papa Mukwata, nana kotsa on nzonzingi. Mtakotsa on nzonzingi zaka sœur Nicole et bakata, donc tali boso penda binganga na nzonzingi zalaka yi. Après toye ko ya malembe ti to komine to za, mais mutali boso ngamo muna yeba na peut-être tamsu na bosa na twende tamsu mundu mo pa benga na nzonzingi mais ezaka na impartité mais on a mona kama ba reveni nango ezaka ya sœur Nicole ezaka pe to zaka na ba grand ba dadi banani to zaka mo ebele ezaka ya Nicole pièce na oni no joueur première pièce na nzonzingi oui et valoriser on a quoi pour wana nzonzingi ya biso moko ya lisi boy na bosa ni bosko ya nzonzi ezaka ba briefer yo ba otang no kutata titre pièce té ba yaka ba briefer yo sala papa o mama wana bana na yo allez je na bino ezabwe yo papa sala kandoke sili mais pona kangango eza mwa pasi lo bana na tala ngo mais na yebi titre té mais na yebi ke sere bakata mutu abenga pena mutaliboso na film. Lelo toyebi ke oza pembeni ya président esobe mais obimisi pe artiste ope bakanga ye mwa kini boye eza vrai ou faux opozaka na mwa bato obimisi bango pe na monde ya théâtre na monde ya visibilité o artiste onga na yebi na zonga ne yo confirmer vrai ou faux opoza na bato opopisa mais pourquoi pas soki ba eza quoi yo baboti yo eza obligé yo pe faux botati eza quoi yo basali yo ngosa baninga te poani soko sala bato te seke mokili ekufa donc toza pe na bato to benda na maboko ayaka boye sala boye bazali pourquoi pas netinal eza soki na komo tanga bakombo na bango ebima mabe loba ye moko mutu atangi kombo bia lobi pwana Mukwata ndenga na komani naza pwana oyo nde na komani naza mais senga moko na oloba bolamu na sela mutu ebima mabe mena ko loba me ya boyi omoniteke na obima muta lokota nga ko loba keti kingandi c'est pwana ngate me bazate mais akomona ngo par rapport au talaka ba artiste bazabata ba lolendo okelo ba bon pani yo mto salanga yo mto ndokota kati nanga mais bazali ebele ngana ko tanga kombo na ngano yeba ne yo mto ngano yeba nde nike mto yo tanga kombo na nga mtu nde na wazaka na te pona yebi avana tuna na se renseigner ki na yebi na landela kala na ko tanga kombo na avec permission na no ya problème te so yo tangi c'est que eza kwa bolamu ngana sala mais yo yebi yango mais ngamoko na ko kumisa te ke ngam na sala bwe babilo boko à gauche et à droite mon et bati donc ya sala biso nde toyebi artiste bobo o asekisa bato ebele kota zali mutabimisa papa Mukwata donc voilà artiste bobo o asekisa bato ataka net ba voix ba miki performateur na ye yo papa Mukwata donc tanga bobo mais bazasko ebele yo ta lobika bobo mais à part bobo baza afin kutu bobo bazala mais eza na sens de ya koloba bolamu ya yo moko loba ngo madame bato ba lobila netinga na lobi yo lobi wana yo omona mais tant mususu donc bato za mo ebele mutu nyonso azaka na sima mutu lobaka eza point ignorance mutu akoma boya pana ba succès mais soko landeli bien biso nyonso babenda biso na maboko ngana taki pata kinga babenda avant nakoma pata kinga na groupe nazalaka eza na mutu ayaka pena pindoli ngana groupe nazalaka ye nange pata kinga na ye pata kinga na kepe na ye eza na mutu abenga nga pona sala die sans souci po eso ba monanga donc eza mokili donc na yamba mote na ye pe sobe non
Donc voilà, tout comme pratiquement dans la émission Nabiso. Quant à moi, je vous dis déjà bye bye, vous s'abonnez massivement. N'a rien que la vérité TV avec votre humble serviteur Oncle P. Balobi vous partage arabe émission Nabiso et ça la force Nabiso yango et ça la bien. Le loto yamba qui papa mukwata lobi to yamba. Vient Nabiso ma vie ok les lobby kuna to yamba lianzi et si to yamba et donc voilà la liste continue donc papa mukwata to komi na suka émission Nabiso mais avoir au kabonana ba abonné rien que la vérité moi banzembo na wane ça la ngai bien après au sali ba dédicace na nte ba banzembo na wane so betango bien banzembo ya ezali qui mnorni lo bay eza mnorni lo bay wana ino wa oh banzembo we mbana langi o za lingala na siko na lingala mena na écolonie eza kisuku donc voilà il y a 10 sans souci et ça la bien fond nzembo amini yedila ludu mama minya amini yedila matondo wele minya mama wele ye mama mama pasi monanga wo mama pasi monanga ye nabudingwa nzambi simbilanga mbongwe pasi ye pasi monanga wo pasi monanga ye nzambi ye pasi monanga akota kubulanga kota kubulanga yandi mwanakwe bana bayangize ye sondama oyaye jango infunzi mama oyaye mame sondama. Donc au revoir natiki papa mkwatazana ba dédicace na ye ya ba soutenir kae donc na natiki lié plateau. Quant à moi je vous dis déjà à la prochaine émission, bye bye. Ouais bambote bingi na son excellence jango infunzi likofa changu jango infunzi likofa changu Triske Makengo l'honorable Triske Makengo qui ne prend service ezawana binonya sa olingo beta develo terrible yana kin print service kin print ya biso ya ngwane ye Bishop Ahmed Kukeba Shadak moi pourquoi Bishop Ahmed Kukeba Shadak moi pourquoi ya yo ngwana Afibi Kembo ya papa Raphaël da Silva ba gros bisu na bino ya ngwana Christian Swakata Didier Katunda na Belgique bambote na bino Rita Nchona mobali ya mwasa lema koka bambote na yo yangwana Trésor Ngiangu Stebango bambote na yo yangwana Musa Kaluta na Lexington Kentucky bambote na yo yangwana na ningi ba fan nyoso balinga biso mama Chantal ya Nzambe bambote na yo nani sus na busani nani mususu lelo mbele Blaise bambote na yo yangwana lelo mbele Blaise le grand manager bambote na yo yangwana na gratos nazo pesa bar gratos et pas ya le boss président na biso bambanda na ngai kwa moto na bandio lingeta na saibwe ali boma na lingai na janvier abui février abui mars abui novembre abui décembre abui sema yango abui na raison ngale to série 4 série 4 nana oh série 4 nana ngala mwasa yo ngala mwasa oyi mkasani mosamo papa hata ni famille service botika na référence babunda kate winner papa na baba walinga babunda kwa mwasi Petit, pas nous savons pas. On va nous dire, pas ça va tu vas y offrir d'accord. Ande kwa mama. Ayo bantiga yo. Na famille ba biga loka to ba tabangu. Siya ba. Jamaa bika na kula bombo bali nga. Si papa aya bonga. Jamaa na ba. Si to kenda. Si kasi. To kenda ba bala. Matari bala. Nambari musu. Ça va. Netori mobile no. Kota na bendo kalisho na rouge na soutien na rouge na. Akana ngona. Nani ngona. Yanga lati lelo. Yanga rendez-vous. Mama kasongo yote ana zamu ngatina yo. Yebisanga. Papa. Ah tiko sima. So chetembe. Tale kalisho na jana marenda. Eza ya zuko.
eza marenda oyo somelanga eza marenda oyo somelanga ya to eza marenda te ekani mabenda ngai sina sai musana ngai ya ufunda yo na tu peux yo il faut et au que